ata mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Sikoyo nga namoni pole na yo nkolo, namoni kembo na yo, tika na sanzo na yo. Na mikolo na liboso polo jibe po ete na boyi Yesu oyo kame na loki na molili kembo na makamo pamba na juibo bele mawa bololope sika wana moni solo pole na ye atani silikolo na myotobe akamati loboko pea bongi si motema ngai na bibi na likulu na pomabe moi na butu ye ajali mosika te bizoli ibongi piko esengo Yesukanga ngai makasi pesango ya na molende ete ngai na leka lisusu na leka lisusu na mokili te Yesukanga ngai makasi pesango ya na molende ete ngai na Je pense que vous êtes vraiment nombreux, il n'y a pas de commentaire à mettre là-dessus. Dozali Awa, encore il y a des Konabiso Cynthia, Zalaki, d'abord on va assassiner, Indien, Indien. Aujourd'hui le corps est quitté à Kinshasa, car la Bible nous dit que plairont avec ceux-là qui plairent, donc les Nazariens TV.com, pour les parce que c'est une Congolaise, nous sommes des Congolais, donc des beaux hommes, nos commentaires. Dans la Nakaka Nengezo qui est le déroulement à Makambo, il y a intégrité au petit aéroport, il y a un Djili et Awatoye Nabodeko. Merci à suivre. Ok, merci beaucoup. Donc,
ya koloba ezali mais moyen toloba eza te moyen toloba mpenza eza te bolimbisanga mpona chameau donc eza bomoi toza vraiment na mawa na makasi bandeko na biso awa baboma siko toyeba te mais moyen oloba mingi eza te awa toye na bondeko pour que balongola corps ndenge euti na inde yaki bongo fo batiango siko na cercueil pour que tokende nango na bovan bisika bakolela yango bakoti nango na hôpital ya bondeko bato bondeko je ne sais pas si la caméra peut tourner bomona ke vraiment la famille est là bandeko bacamarade baza bazosala bacommentaire na ndenge na bango donc chacun a un mot à dire mais tokombale babenga bino na kati tokomeka mbale kobalancer tout en ndenge nini réaction ya bato ekozala à suivre. Dans les Seigneurs, vous êtes sur le www.lunazarientv.com partout dans le monde entier, dans tous les 5 continents du monde. C'est toujours la princesse de l'éternel, le servant de Dieu, aussi la présidente du Parlement céleste, députée Mawana Motema. Je suis avec l'oncle propre, il y a le Cynthia, congolaise quoi, son oncle propre. Comment ça a déroulé, mais sans plus tarder, j'aimerais dire bonjour. Comment vous allez? Comme dans ce genre de circonstances. J'aimerais, est-ce que vous puissiez confirmer si réellement vous êtes l'oncle et faire la présentation? Il n'y a pas de confirmation, je suis l'oncle de la famille, puisque l'oncle de Cynthia, c'est mon oncle. Moi, je suis l'oncle de Cynthia. Merci, je pense qu'on va essayer un peu de faire un long et à large l'interview avec l'oncle, mais ici on n'a pas de grandes choses à signaler. Je ne sais pas comment c'est passé de l'aéroport jusqu'ici. De l'aéroport, on était dans le salon diplomatique, où on était avec le vice-ministre de l'étranger, Antoine Boyamba, ainsi que la dame qui est ministre du genre, jusqu'à ce que le corps soit arrivé. Nous sommes allés sur le tarmac pour pouvoir accueillir l'avion. Et là, on a pris ici, afin qu'il soit déguisé. Et en ce moment-là, on ira jusqu'à là où il y a le deuil, c'est-à-dire au bord derrière le palais du peuple. Exprimez un peu vos sentiments, les douleurs, ou comment exprimer un peu devant la caméra. Ça ne s'exprime pas dans ce genre de circonstances, quelle que soit la personne, quelle que soit la relation qu'on a avec la personne. Je le vois autour de moi, des gens qui ne sont pas de la famille, qui sont aussi retrouvés que nous. On l'a vu à travers vos médias, quand cet événement a eu lieu au niveau des Indes, comment les médias ont couvert cet événement, comment toute la population congolaise, que ce soit la RD Congo ou de la diaspora, comment tous se sont émus de cet incident malheureux qui est arrivé, et puis le soutien qui était le leur. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés jusqu'à Bandal pour pouvoir soutenir la famille. Donc je profite de cette occasion pour en premier remercier toute cette population congolaise de Kinshasa et d'ailleurs. Et puis remercier aussi le président de la République qui s'est impliqué personnellement, ce qui nous a permis d'avoir les moyens de pouvoir, dans un premier temps, chose qui n'était pas facile, de faire venir la petite fille de Cynthia qui a à peine 8 ans et qui était prise plus ou moins, je peux dire, en otage par la justice indienne. Et avec la perspicacité, le dynamisme et l'effort de Madame Mossi Rosette, qui est notre ambassadrice en Inde, on a pu, au bout de quelques 3 semaines et demie, récupérer la petite de Cynthia qui est avec nous, ainsi que notre neveu qui était là avec Cynthia en Inde. Et puis on est à 2 mois, un peu plus que 2 mois et demi. Finalement on arrive à avoir le corps. Donc chose qui n'était pas facile, ni toute l'intervention du chef de l'État, ainsi que la coopération du ministère des Affaires étrangères, et en particulier d'Antoine Boyamba, et puis de notre vice-ministre de la coopération, avec qui on a commencé des discussions pour pouvoir avoir des moyens pour pouvoir rapatrier le corps, ainsi que l'enfant et les neveux. Donc nos remerciements vont à toutes ces personnalités aussi à un certain nombre de députés qui nous ont soutenus au moment difficile, genre Madame Jolie Kenda. Ouais.
et puis Jeanne Dayan, qui est au niveau provincial. Et puis je ne peux pas citer la liste, on a eu pas mal d'aide. Oui, oui, allez-y comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais je ne pense pas qu'on aura vraiment l'occasion, après les événements, on aura vraiment l'occasion de discuter un peu beaucoup avec la famille. Mais pensez-vous que vous avez vraiment circulé les messages que le corps devait venir aujourd'hui à Kinshasa, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train d'être étonnés ici, les gens ne savaient même pas que ça devait, voilà, ça sort déjà, voici le corps est en train de sortir déjà, oui, pendant que l'on est en train de parler. Comment circuler le message que le corps devait venir aujourd'hui? Depuis, à partir du moment où nous avons eu le message, il y a à peu près 72 heures, on a essayé par l'intermédiaire des médias, notamment au niveau des net et autres, on a essayé de pouvoir faire circuler le message. D'accord. Je pense qu'on a même informé au niveau des médias nationaux depuis qu'on a la nouvelle. On aura en parlé avec l'oncle Mbote Mama. Vraiment, tout ça qu'on a regret ma casse, moi pour la mais ça mon père de moi na boyeke appelle à table kunda ça va mais bakata e ba ndam ça fait vraiment très mal. Donc pas ces ans kata. Et tant que congolaise okolo banini te biso vraiment la culture autre message na ngote. To message na ngote. Bino na Congo bo message na bolingo. To message na bolingo, to message na ngote. Bien kaza nièce vraiment propre ya makila mais oui, to ko sele na biso wa. Te nazo kemba on a ko dans. Oui, merci, bye. Ça continue. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Un peu bien. Oui, tata moi aussi donc maman le qui a négocié ça. Et ça libina na famille ndenge nini na moni bino kolata ba polo tout ça liso bina no pasi talaka grand. Mala moi moto. Boyo kabela ki moto abeli akufi ça se comprend. Mais attends dans le cadre de la jalousie, le quoi bala qui officiellement, il fallait quand même pas divorcer qui a kataye. Ndam to robeta masolo. Et ça la biso passe. Merci, to robeta masolo on a bi que ma mi chezo yenga biso nyonso. To robeta masolo ngo à suivre. Na Yesu soko pe omoni ba mosusu pe na mosolo mingi lula yango te tangaka mapamboli mapesi ye oyo bakosomba na mosolo te tanga sofika moko te tanga banyoso ye asala tika mamote solo kama ngolu na Yesu tanga nyoso tika mamote tanga nyoso ye asala osana teu tanga nyoso tika mamote haleluya kama ngolu na Yesu. Bawana moyeba ndikotana na likolo kitoko mingi be tala soko na motema pe na yo nyonso ejali pole atapokwa keba pe kondelema makasi matango wana miti ebeti makelele bekisa yote kokanisa ngasana liboneli na bokonji na liko atapokwa kebape ekotele mabondela wana butu elingi koya kanisaka Yesu ndeko na yo luka ye na motema na bolingo lobela ye mawa na yo atatongo atapokwa kebape
epai na epai keba oyini nde akweyisa yo te akuta te na kati na motema ndako kitoko na Nzambe atapokwa keba pe bondela bondela ondimie keba pe bondelema telema sepeli kosalela Yesu yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba na yolo Yesu kamata motema nanga nyonso mpona yo batelakanga na nangolu na yo kolo Yesu kamata motema nanga nyonso mpona yo Yesu nalingi koshala peto mpona yo nani mikosala se komokano kamata motema nanga nyonso mpona yo atelakanga na mabe nangolu na yo kolo Yesu kamata motema nanga kolo Yesu ezali ya yo Yawe atelakanga na mabe nangolu na yo nakobanga lisusu te na yoyo mikakatano nazwi elikya monene kati na kolo Yesu kamate kamata motema nanga kolo Yesu mpona yo atelakanga na mabe nangolu na yo kolo Yesu kamata motema nanga nyonso mpona ezali ya yo Yawe atelakanga na mabe nangolu na yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata